Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Sikunaga natakuye biso Sikunaga kilema tukiniko Kutala na biso Abidi public Siku magako kilema tukinde Fak kilelundiko Itanda fe Fak kilelundiko Tukutipila Nimukupe Oyebine Abidi public Mpingaka Kamisise kwa komedie Nikukumo Abidi public Jani Eza na papier moko basinyaka Mutasinyaki yango ezalaki Labrine. Tango tokenaki na ambassade, tokenaki kosenga mbongo te. Po ambassadeur ayebi que Fondation Mama Denise esi ezwaki charge ya corps ya rapatriement ya Jani Fay elongwa poto kende Kinshasa. Ambassadeur azalaki au courant. Biso tokendaki poto kende kosenga aide juridique po aona poto soki moto akufi po ba rapatrier ye esengaka ba papier belé na ambassade et surtout kende kona biso Jani Fay azalaki na déjà na récépissé mais komaki déjà expiré donc azongaki lokola sans papier esengaki que ambassadeur a intervenir tokendaki kolela na bande lisusu kosenga mbongo te azalaki na récépissé sango esili banerovelaki te voilà baboyaki alors tokendaki po ambassadeur apesa biso conseiller juridique po tosala na ye badémarche nazo remercier monsieur l'ambassadeur le professeur Émile Ngoyi Kasongo aboyaki te apesaki biso monsieur Junior oyo akotaki na organisation pour nous faire un papier pour le rapatriement ya corps ya ndeko na biso Jani Fay tina ya Labrine ezalaki wana. Troisième pour nous la mulaïté ezali que batu mingi babetsami mabaku balobi ete ba comédien basalisi matanga sango epanzani bakaboli mbongo babanzi mama na Jani te oyo aza na Kinshasa babanzi bana ya Jani te oyo baza na Kinshasa babanzi bana ya Jani te oyo batikali awa nazoloba ngo na face du monde. Jani abalaki na Kinshasa akendaki na mairie oyo tobengi commune mwasi abalaki kombo na ye Sylvie Molisho. C'est elle la veuve ya Jani Fay. Labrine azali mama ya bana ya Jani Fay. Bato misusu babeta mabaku pourquoi bozo kotsa Labrine na makambo oyo soki botali résultat ya autopsie oyo médecin légiste apesi bokomona adresse ya Labrine eza na kati ya comme la ville la pilotage tozalaki parce que lelo nde esili musala na biso esili lelo manyonso oyo maso oyo boyoki na internet oyo esali une semaine tokoti ba miniature ya une semaine oyo kobandela eza te boyoki oyo bokoye koyoka biso moko tolobaki ete soki tolobi tobanda korépondre tokobebisa badémarche oyo tozosala mpona ndeko na biso Jani Fay. C'est vrai Jani aza na famille biologique na ye
Mais biso tozali deuxième famille naye, famille artistique. Naman se lobami, vérité zali kaka na ndenge biso tovandi awa. Alors, tokoloba boye. Nabandi mokili mobimba, bozali na posa, boyeba, bozwa pe rapport. Pambate biso tozali bawumbu na bino. O tozo sala, foto pesa bino pe rapport, po Jani azali artiste ya mukete. Azali artiste ya munene. Tolinga ko pesa et comment le même pas le même mercredi mais jeudi à 1h du matin, donc ça sera autour de mercredi à 1h du matin pour Turkish Airlines et Kitaka à 23h. Si c'est tôt, sur manœuvre salami, beaucoup qui tapent minuit. Les tabassa là, babé en ligne. Et les canards checking, ils ont ça la maman douana et bimamba déballé. Colis, la colis pour comme colis. Tous ces démarches, c'est cause de ce peu moins temps, donc on m'appelle 1h, 2h. Nous avons pour le programme Oyo, Fondation Denise Nyakero et Pessimiste Maman Denise. Mais par rapport, il y a des fans, il y a Djani, famille, il y a Djani, le but aux ongles, pas à maman. Tout y a quoi dit sa maman. Oyo, Fondation Zui, pour la descente, il y a encore, il y a des conabis, il y a faille. C'est un peu trop tard, vraiment trop tard. Et vous allez à Boutou, vous allez à Balali, les fans n'aiment pas yambaye, exact. Et vous avez des fans, vous avez déjà des drapeaux, vous avez là, vous yambaye, vous accompagner ti la morgue, c'est quand vous tournez au paiement, pour que ensuite il y a programme. Nous papa, on peut s'en envoyer s'il te plaît. Même famille ya yemoko ya Djani, maman ya Djani, maman Leli. Alors bina zonga pa ya maman. Asepeli. Nandengo zueli nzoto ya mwana na ya mobali. Ndengo zozong sela ye ya fai na ye na mboka bakoko na ye. Ndengo zokoti sela ye na libulu. Medikambo oyo zotungisa ezake herbotier ya nzoto ya papa Djani, ezonga Kinshasa ya mwana na ya mobali. Ezo sala ye pasi parce que vie à santé na ye na quartier au bavandaka na état de santé na ye et ko semble difficile pour aya koyamba nzoto ya mwana na ye na 2h du matin pour air te dit que biso se dit on va voyager na air Turquie air biso ko longa na aéroport les apports plus de 1 heure jusqu'à l'Ipolo. Ça dépend ndengeni manœuvre ko sala na démarche. Ne maman lobi na yebisa maman na senga pas maman Denise Nyakero na fondation soki boko ki ko revoir programme ya Boutou zota moyi soki ko ya na moyi na vol oyo yaka na moyi vol oyo yaka na moyi yango na informer ta mususu maman yebi be na peta yebite vol oyo yaka na moyi ezalaka Éthiopienne yaka moko longaka na Boutou awa et gomaka la journée na Kinshasa na midi. L'État a récupéré corps à démarche de l'aéroport à 13h. On pourrait faire un bon cortège. Il y a Bembe Nabiso, il y a Ndeko Nabiso, il y a artistes congolais pour na fan na bazan na Kinshasa. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Il y a mon bon amant des fois Pembe. Didier Masuki, Andy Chou, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi, et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kuna gana za kuyepiso Kuna gana kile macho kiniko Kutala na piso Abidi public Siku majako Kile macho kinde Fak kile lundiko Itanda fe Fak kile lundiko Tuko tepela Nimo kupe Oye bine Abidi public Mpinga kya Kami sise kwa komedien